africain de FCC. Na minute on a logé la Kabila quelque part. Attaque Mboka. Biso dans l'équipe félicité. Soka moni Félix. Mon côté azali na pema kasi ya koyiba victoire ya peuple. Sikoyo tokosala boye. Avant nga na continuer. Balobi mingi. Bayembi mingi. Biso toyebisaki bino totindi ba témoin partout. Ba témoin basali musala. Sikoyo tozali kosala musala ya compilation. C'est-à-dire ba PV oyo ba témoin batindi biso tozali kotia yango kobakisa yango toyeba Fayulu a eu combien de pourcents? Tshisekedi a eu combien de pourcents? Ramazani a eu combien de pourcents? Et ça doit être Basango Batuya 5 ans, Nayoki Yonde Konangai Batuya 5 ans, Basango Batatana Biso spirituel Baye Balobi était résultat Yangoyo Bapesi Yango Yabango Yebani Sikoyo biso tokopesa bino oyo ya biso tozalaki na 220 000 témoins 220 000 témoins à travers la République bati bango kokoso mais bango na molende na bango basali mosala yango wana nakofélicité peuple congolais et longo na batémoin na biso parce que vote salami bozili bafiche barésultat babambi barésultat bomoni yango bomonaki to bomonaki te bomonaki to bomonaki te yango wana sikoyo nakobenga ndeko Fidèle Babala akopesa bino na nzela mibale liboso na yoki abolobi bureau par bureau eza boyete toza na résultat bureau par bureau mais ba bureau ezali ebele soki tolobi lelo tosala yango tokolala tokosala boye ye akopesa bino nyenye Ndeko Babala akopesa bino liboso résultat ya bato misato. Ok? Simana yango akokende na bato misato wana province par province. Eloko oyo monsieur Nanga asalaki te biso tokosala yango zakote. Mais ezali mawa mpona ndeko Nanga parce que avant abanda kopesa ba résultat atangaki kombo ya Nzambe mais bandeko na ngai botuna ye Nzambe wana ezali Nzambe oyo atindelaki biso mwana na ye Yesu Masiya ou bien Nzambe mususu botuna ye alors toyokana ndeko Babala apesa bino ba résultat soki apesi ba résultat ngai na kozonga po na koyebisa bino ndenge nini tokosala tokani nyenye